nalobaka yango yaya tambola na mokili omona makambo soki eloko nano omona te koloba te ke ezalaka te yaya likambo ya somo lisolo ya pasi mpe mawa epesi ngai mutu koswa lisolo oyo mwana mwasi oyo bozali komona ye azali bongo na détresse mwana mwasi oyo akufisa mibali 9 deja bato ya quartier babandi kokima mwana mwasi oyo problème na ezali nini soki kaka azwi mibali eki akei na ye feti soki akei mobala mobali feti mibali wana il faut akufa abima soki abimika na mobali 9 de soki akei na cimetière azomona tombo ya bato oyo abima na bango nani yango akolinga yesu na quartier epesi pasi ya kosakana te tokozongela yango awa na émission ya lelo tambola na Kinshasa omona makambu kasi yaka na République démocratique du Congo okomona bongo bikamwa tata kolo lopango alingi atia locataire mbeli pona mbongo ya ndako pona mbongo ya ndako ndenge nini nzoka nde tata lopango oyo asengaka locataire mbongo ndambu na di pesaka nanu $10 pesaka nanu $5 nyonso tu wana mbongo ya ndako ekoki na fin du mois aye asenga mbongo ya ndako boye locataire alobi ngai sina période ya mbongo ya ndako ndambu bana ekopesa wana ezalaki mbongo ya ndako ndenge lobaki nzoka nde tata kolo lopango abite ba mbongo wana ekopesa ngai obana ekokabela ngana bana ekokabela oteza mbongo ya ndako tata kolo lopango akekozwa mbeli pona atia locataire na ye somo tokozongela yango awa na émission ya lelo yaya makambo elekaka na mokili oyo nayebisaka yo yaya soki chaque fois eloko nano omona te koloba te ke ezalaka te mwana mwasi bali komona wana akomona ye zizi eloko nini zizi asali zizi basalaki na matanga ebembe na morgue basali cotisation mpona bakunda mowei nzoka nde zizi ya koti na ndako ayibi mbongo wana azwi mbongo ake kopesa kope na ye do mbongo ya kokunda mowei ebembe na morgue ezali te tala makambo oyo tokutana na Kinshasa ya epesi ngai somo ya kosakana te mbura matara akoyi na ye baya kotuna mituna azokozanga ndenge ya koloba likambo ya soni pasi mpe mababoye mbongo ya matanga oyibi yango oke kopesa kope na yo soni somo tokozongela yango awa na émission ya lelo kaka na émission ya lelo ya mutu ya liboma oyo bengaka mutu ya liboma azali pe mutu nayebi te na moma nini mutu ya liboma oyo akutalaki na mobali to ndenge nini bamoni mutu ya liboma azalaki na zemi me esika ya kobota ezali te pasi ya kobota ezuye mutu ya liboma ye aboti kaka na balabala heureusement bamama oyo ya motema malamu bazangaka te baye barécupérer mwana akufi te mwana aza normal bazwi mwana oyo mutu ya liboma aboti kasi nani atiaki mutu ya liboma oyo zemi eske ezali bapoliticien ezali banani bato ya makambu to ezali kaka mutu ya liboma nde atie mutu ya liboma zemi epesi ngai mutu koswa bandeko tokosolola yango awa na émission ya lelo kobosana te naisaka chaque fois obenga partenaire na moko ya bapartenaire na biso mama Kim Cosmétique soki ozali ozoluka bafuta ya kopakola to obongisa teinture na yo eloko nasepelaka na mama oyo azalaka na 3 catégories ya mafuta aza na batin métissé babenga yango tin métissé tin caramel tin banane do na bato ya pembe bamétis bato normal na bato ya mwindu lokola biso boye mais mpona komona ke mafuta ya mama oyo eza solo qualité kitoko otali mama ye moko ndenge azoloba na video wana otali mafuta concordance ezali te bamisusu bokomona ye moko aza ndenge wana mafuta na ye te ekendaka ndenge wana te mama Kim Cosmétique rumela na depuis Belgique. Allez, on se retrouve juste après la page publicitaire. Bonjour à tous, bien le bonjour. Kim Cosmétique vous présente sa nouvelle marque de soins corporels qui est constituée d'une teint banane, teint caramel et teint métis. Bonsoir ma papa, ma maman. Kim Cosmétique mokonzi ya loposo ayeli bino ba solution ya sika. Ba solution ya sika pona loposo na bino pona ba problème na bino nyoso ya loposo Kim Cosmétique nde solution. Na memeli bino 3 gammes na ngai ya sika. Première gamme ezali teint banane, deuxième gamme ezali teint métissé et troisième gamme ezali teint caramel. Et nga na memeli bino susu ba coffret yango yo pona ba fête. Ba papa bokoko offrir ba mama ba coffret, ba maman pe bokoko offrir pe ba papa ba coffret. Mama Kim Cosmétique donc a memeli bino susu ba produit ya sika. Pour chaque partie ya nzoto eza na traitement na yango ba gommage ya nzoto yango yo ja mususu ya ba gommage ya nzoto yango ya bato baza na nzoto ya makasi po yo telezaka mwa pasi mwa makolo place mwindu makasi ou mwa maboko ba coude wana nyoso yango gommage et puis ba coffret ezalia wa lisusu ya ba tampon na bato ba betami ba tampon me ya sika
et puis naza ba gel douche mususu yango ya te caramel et puis naza ba gel ya te métissé ya te banane naza susu na savon ya sika oyo ezolongola ba mami oyo ezolongola ba poche oyo ezolongola ba tampon oyo ezolongola pe banduta yango à la base de tomates naza susu na ba huile rajeunissante pour le corps donc eza mutu mususu tete alobi te nga naza besoin kopakola mafuta te nga besoin kotela makasi te donc arosama na besoin ya huile donc à la base de tomates ezali awa à base de osimia limeti pembene sase papa suweno nini babomaka moto na petro te polamba na mbabola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wana obomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokoye télévision bisika nyonso tubozwami. Merci na confiance na fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio Lokole masolo epai wapi chaque fois tokutanaka ko solo la makambu oyo ezali koleka na communauté na biso africaine mingi biso ba oyo to yokaka lingala ngai kombo na ngai Fiston Pelende Tate ya Sedek, soki mbali boso, otala biso to senga kayo la main sur le cœur. Yeba bongo na ko s'abonner. Soki o s'abonner, ko bosa na ta soki mukete ko fina cloche ya notification pour na orataka ba programme na bisote. Okokipe li susu ko na biso na deuxième chaîne o ya biso. Kaka na YouTube, cette fois-là okobeta Afrique Masolo télévision o s'abonner pe na deuxième chaîne o ya biso. Yaya ba masolo otobeta ka awa ezali ko sunga bato. Yango na kosenga na yo yaya yebaka bongo ko partager yebaka ko partager toko taka ebele soki intéressé otata yo ko partager et ko sunande ko moko songolo esika moko pakala. Tu peux aussi nous suivre à partir de notre page TikTok. Na TikTok na biso okobeta kaka Fiston Pelende ko s'abonner pe na page na biso ya TikTok. Yaya mokili oyo etonda makambo makambo te koleka na mokili oyo ndimela ngai totala yango kala. Moi je me rappelle quand nous étions encore enfants ba série oyo ezaka l'époque à musée badao bana remaniement ya gouvernement ekosalema ndeko moko ada jouer ko la ministre akenda ki epa ya nganga asala tuba bimisa ministre nganga yebisi kende ko luka mutu ya liboma ya mwasi okende na ye po obima ministre ndeko wana kenda luka tia kutana mutaliboma akenda na ezali na ndenge ya film nzoka nde babade ko illustrer makambu oyo esalamaka na vie normale ya mutu ya liboma aboti na nzela epesi ngai mutu koswa l'image auto sectionner ka muke tout ça no extrait pour na bota ndenge ezoleka wana mais sinon soko lingi intégralité na ngoto kotinda na wana privé parce que ce sont des images qu'on ne peut pas montrer comme ça. Nani atie mutu ya liboma oyo zemi mutu ya liboma abanda kobota na nzela boy mutu ya liboma tie zemi tout le monde a kabaté au bébé sur azemi mais au moins ceux qui chance et sourire bah ma soeur ma mère Thérèse va rejoyer avec de roboter d'une manière normale de consommer yé pas si à kobote les kaki ami botelier moko na habité sur ami kati mutolo yé moko tenez mais bah ça séparé moi la paille yé koto paille bah tu as muté mais ami té madame bazanga raté bah yé bongo bah bébé est bien portant donc il a ça très bien mutali boma pe à la problème témelo et comme si bah tout mutali boma ozo benga mutali boma mais aznigi azana bébé na yé ayosenga bébé na ye azana bébé na ye est-ce que mutali boma oyo akokoli sa bébé oyo très bien il faut apesa ye mwana oyo ye to basala ndenge nini yo batu ozwaka ozo obwaki mwana tala mutali boma aye kosenga mwana na ye azana ye donc eza exemple ya chiffre kibo mama na kati na ye ezali mutu bokolanda boye bakomi se liboma epa ya mbanda na ye okoyeba te makambo elekaka na mokili oyo pasi otelobaki te tolobi voilà kaka na mboka engumba Kinshasa ya mokili za na makambo mwana mwasi komo na ye Zizi. Qu'est-ce que Zizi a fait? Zizi bazaki na matanga soki na kufakisho papa leki soki kulutu soki nani matanga epai na bango mbongo ya kokunda ezalaki insuffisant
batiki ebembe na morgue basala cotisation na quartier 42 za kamike mike pona bakunda ebembe oyo ya basali cotisation mbongo ya charka ekoki mbongo ya libulu ekoki mbongo ya mwa rafraîchissement ekoki mbongo ya ba 207 ekoki nyoso tout ba compter yango batie na ndako moi erreur ka muke zizi ya koti na ndaku ayibi mbongo ya matanga nyoso tout azu yango akei kopesa kope na ye ya okoloka te na yebito badeni. Heureusement mutu mona ki endenga yeko yiba mutu atanga yeko zwa mutu so akataki lokola no batindi ya zwa posa soki ni na zu yango akena ba pesi kope na ye kope tuila muzi ya zaza lobi na tongo baluka moya ko kunda ebembe ba tala mbongo ezate babandi ko luka mbongo tala kutseki tala kumbomba nana zimbongo awa ndo yebite nani awa to yebite zizi to mona ki obagina mbongo ezapi zizi azoki baba azoka kolobate akomika koningisa mutu timbura matala ye zizi andimi na mutu ka zimbongo wana apesi kope na ye o likambo ya somo boya pasi pe mawa ezate ebembe etikali na morgue wayeba kunda ezate eske ba kosala lisusu cotisation mususu nana kolinga pesa mbongo ya batanga deux fois tala kutseki tala kumamba botala Zizi Mbote Zizi Mbote Orolobate Laissez réponse. Orolobate Zizi tala biswa Ozanga baba Zizi Ozanga baba bon toke musika teka boroloba atala mutundi magara likambo o capitaine Godal lobi za solo ndima beto mona mabe za solo ya solo ha akoseli makamute ha ndimaka akoseli makamute atala mutu akoseli ote ha akosite ha merci Zizi yo aza ya apôtre 12 apôtres na andimi na makambo oyo ba capitaine Godal lobi mbote ha mbote papa komona bana na yo ya tibali na moko ya mwasi ba comportement oyo bazo sala ya mabe ezo fikisa bino ba parents esala onde nini mama esalinga pasi po bana na biso baoniko na biso ba parents kodike bango bana balingi koyoka biso ba parents okoloba la mwana kosogangela na parents donc tozokoka lisusu tomona kuna mwana azogangela ozokoka kutu koloba sute naye mama okomisi kosotala mwana me mama ozodike mwana mama jamais aboti mwana atina mwana na busoba jamais mama kotina mwana na busoba kosoki mwana na tini mwana na busoba ayelinga mbongo nga na lie ngabo na zomi bakisa pasi bien na zomi sa pasi kolona nga moko ko balobi mama boti mwana soko bwaki soni ekosongela kayo mo mama yango leta akela biso likambo ndeti oya mwasa sali mbongo matanga bazokundela famille na yo ona Zizi oyebi na yebi ma papa monye bazo kundela famille na yo si mbongo wana okiko buka mali oyibi mbongo wana ozopesa bandeko esengo peso pesa bango passe na moma odo ofi biso ba parents mbongo eza passe mbongo bazo kunda mowe siko mowe pesa za abana moke beba likolo ya Zizi akeko yiba na ye falo za mbongo wana oluka mutu obombisa yo keko pesa ngo mobali osali malamu be obebisi leta akota likambo wana azokele kolakisana babilongi oyo basaba yinosa alo ba vérité abimisa mbongo wana place ya bomba ki yango atira baninga basala na pasi te posi to lembi Zizi oyo première fois te akenda koyiba telefone na bato kaka Zizi tozopekisa Zizi ndenge ozoyiba biloko ya bato yeba ko yiba ngo yo mokoko tangaka baninga te sito lembi na bandeko ne balembi Zizi bawuti ozomsela mboka akimi na mboka songi Kinshasa ngasi sito baye leta ko talika mazi na minute oyo ebemeza na morgue likolo ya Zizi donc moi vous bembe ezate merci beaucoup merci papa senga passe nomona ndeti mutu nde Zizi mbongo bakotela mutu formol Zizi azwingo akepesa mobali na ye mpona le 30 juin bakata Varese bakata Sirvete ayoki mawa mowei te ye ntango alie mawa mowei ayoki mawa te esika boketsa ye na oyokele mawa portala nzoto na ye te portala ne mpe lobi te atali nsima na ye te soki aconcentre alingi mobali moko asali kopi aki ata na lufu asala kopi na ye nzoto na ye na mpeza mpe nzoto akopi akota mesa na ye na balabala aluka mbongo na nzoto ne ye alingi mawa mowei oyokele ata mawa te bato aboye amerikisika na ye ana nzoto mbi ye te mpo mabele ne eza mabe amerika
tozala na mboka engumba Kinshasa na sakabino Kinshasa la belle Kinshasa makambo ezanga te yaya patata kolo lopango asimbeli locataire na embeli ajaye kaka pona ni yoka lisolo yaya tata kolo lopango ndeko so moni ko na forme ezaka ba yanki pe kaka asana mapango na ba locataire mi ba misatu boy nzoka nde tata kolo lopango soki basala nganda moko ya bokomia na locataire moko on ne sait pas pendant que bagenda kana nganda yi ya komela to ya nini ye asenga ka locataire wala on a compte mboko andaku pesa kana no $5 ye pas $5 kamata pona locataire azoko dimina ka mbongo ya ndaku je me suis pesa ngama $10 ezwa yangoyo ti ayeko réaliser que no mbongo nyonso tu o ya ndaku esili na nganda ya likaya to pe nganda ya boki on ne sait pas fin du mois ekoki kaka fin du mois o le 30 uti koleka awa tata ko lopango bali ko kongola mbongo akomi pa locataire wana ibe pesa nga mbongo anda kapite mbongo anda ku papa na sina pesa ki deja o pesa nga mbongo anda ko kasi ono esanga pesa nga temps na compte mbongo anda ko pesa nga autant mbongo ni sa pesa ki yo calculer yango zali mbongo ya ndaku na mbongo ya ndaku ona ko pesa ote papa ko lopango kanda ezuye akota anda ko locataire mususu abimisi kanya abimisi loko wana eyeka fo donc atobola kaka locataire ne wana pona nini apesa ke mbongo ava fala simba ka mbongo wana ata senga ki azoboya abo monga futa mbongo wana kusiko ye akosuka ndenge nini pasi makambo lokala Kinshasa yaya total salemi na komini masina na Petro Congo kolekela bino nenga ko sakana te de ko mobali obozali komona boye komona ye Eric azali bongo papa lopango kasi papa lopango akomeli balocataire ne mukomboso c'est l'homme information toujours sur place papa lopango ayaki poso mbongo ndaku locataire ayebisi o menga deja na pesa mbongo ndamu mbongo no sesila kala mbongo nini oseyanga lelo wana kabela nga to pesa nga mbongo ya ndaku te ezaka mbongo na kabela kote na pesa ko mbongo ndaku créer mama na chamula na ko sakana te loka bana ba locataire belé akeki kozwa mbele pa locataire mususu po achuba locataire mususu kasi lokola batu bazalaki éveillé bakaboli en même temps bake kofunda na la police bakangi ye baye na awa yo communication le monsieur oyo azali kolo lopango soit déjà lopango famille ba locataire na ye baweleli mbongo ya ndako bawele ndenge nini bakena kofuta yo le bafuta diku le bafuta par mois le bafuta ka ndamu yimo kakenda kape azi mwa 5000 mwa 3000 ameli masanga na ye koleo alelo ba locataire so monongo mystique poza lopango fa ba mona Eric alie oh monsieur pesanga bon oh manga ino pesi oh ba la ndamba 2000 ba 3000 oh bongo ekokite mbongo ezo na nyongo bitumbi bani papa bayer ngali kwangola na ye azindeli akeno koboma locataire azupe mbelengo na pa locataire mosusu waboma locataire mosusu ye papa bayer kaka ndenge musicien moko yemba le 27 et 28 locataire alotaka kolo lopango kasi oyo esalemi na Petro Congo ekamwisi bato na kosakana te bayer ane kozwa mbongo ndambu ekoma na fin du mois boye abalukeli locataire akomi tina niveau achuba embeli lokola aza na maboka la police esengeli batina na justice esika sor na ye ekokende koyebana e normal te ya nini ya lisoto bokisalaki yo lelo ya kobeta epesi pasi ya kosakana te mokili oyo ntango tobotamaka mutu na mutu azalaka en fait basala ba na yebiti na kobenga yango malédiction to ba problème ya famille na bango on ne sait pas mwana mwasi moko ya ye ba ko réaliser na cimetière azali na 9 copains oyo bakunda yeso ki mobali ya lingiye aboyaka te to soki andimi ba keina kaka feti mobali watanga kosonga il faut akufa akinde liboso abane ko cancel ko eza coïncidence mais au fil du temps elle a compris que ezalaki makambo ya solo epesi mutuko soye moko osakana te a s'exprimer librement que ngai mibali surtout na marana bango bakufaka déjà na cimetière abungisi déjà to akundi 9 mibali déjà
sikoyo ekomi mibali bandi kokima ye na quartier nani yango akolinga akoma 10e oyebi ke soki okei na ye okokufa tala est-ce que ezali malédiction ya famille babebisa ye na famille qu'est-ce qui s'est passé est-ce que baparent na ye baliaka mbanga ya mobesu ye mwana bandi koyoka ngai to azwaka eloko ya batu to ndengeni makambo tolobaka yango ba jeune fille okomona nga na kamwaka olingi mobali te olingi tonto ya batu te me ozolia ye mbongo ye na shinaka ye asalaka boye mbongo ya batu baliaka ndenge wana te mbongo ya batu baliaka ndenge wana te anecdote moke je suis en train de passer en revue avant na tilo image wana ndeko moko abeta lisolo abi vie na nga moko baza na Canada ayaki Kinshasa totambolaka na ye chaque fois okomona totambola na ye tosali na ye bacourse etalaka jika ye na osimba ye sa kilo nasaka na jika partout omona azozwa bafille ya Kinshasa aokende na bango akende na fille moko apesi $200 aokende na fille boye alali apesi $500 boye azopesa bango bambongo mais na pokwa ye pire peut-être na otambola na ye akobimisa $50 apesi abijour ya liboso azwi na makiyika ndingo deuxième jour susu batamboli ndenge wana donc ye musala na ye kaka kolandaka bafille soki azwi ake na ye apesi 500 apesi 300 depaka ndenge amoni capacité na yo ndenge akozwela makambo mpa na yo deuxième jour susu basisi ndenge wana azwi apesi ye $50 susu mwana mai ayimi na motema abi mais vi okoma yo opesaka basheri ba 500 ba 300 ngai pena api angaka ba $50 lobi so apeleka $50 anga na kolobela ye et puis tokobeba na kaka na vie oyo troisième jour batamboli bakokota ba même ligne batamboli azwi ba petit 3 petits asilisi apesi ngo mbongo na pokwa po azonga vie wana bisi $50 donc il dans 3 jours ça $50 mais petit wana journée ko ça ba 200 ba 300 tanga pe $50 abi vie na ngata yo moko pena na petit na yo na tambola kana chaque fois bana tongo tipoko na tiki ba kopo na nga mushita kozwa okopesa nga ba $50 kulutu wana yebisi eleki ona opesa yo ndeza oya yo wana kulana ona opesa bango wana te ona opesa bango oyebi ona ozwa kati na bango ayaki juste ça c'est pour vous interpeller ba jeune fille partout au monde siko ozali ba mama wenda bana bino basi matoi mobali olingi te apesi mbongo kozwa te oyebi te pona nini ye mobali wa kabaka nga asa loboko pete do ba fi ba komo ke lozo ba kisi ba benga ba na ba fia le kolopete so le kolopete ya bosala attention nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes ba mama ebele wa koma na koma ko bela bolu ke nga pasteur boka bien assemble na pona nga landela ye le passé na ye landela le passé na ye ko mona zaki mutu makambwana ye ba musicien sima ba musicien kaka akobetelo lisolo ba papa wemba akobetelo lisolo ba misia kala azalaka na bango siko ayebaka répercussion na ngoti siko la kimukolo elati mobali alingaka mwasi ya passé mukuse mwasi alingaka mobali ya poche mulai mobali alingaka mwasi ya passé mukuse ete ya bino tala sikabwe fia akomi soki azwi mobali il faut akufa nani anga kolinga za la 10e ya fi oyo ma jeune fille était ya bino alingi isoro obo partager yango pona était ya bande comme sous na ngai na bino tolanda yango ensemble suivons. Elle a couché avec non pas 1 ou 2 mais 9 hommes et tous sont décédés. Maintenant, aucun homme ne veut s'approcher d'elle, vivant dans la peur d'être le prochain. Pourtant, elle ne veut rien de plus que de trouver le véritable amour et de fonder une famille. Elle implore de l'aide pour briser cette malédiction apparente. Son ancien petit ami est décédé il y a seulement 3 semaines. Et les hommes soupçonnent qu'elle pourrait être le problème. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme? Et que peut-elle faire pour garder ses petits amis en vie? Je m'appelle Asmina Ali, j'ai 28 ans et je vis à Mbezi. Je vis avec mes parents, mais je n'ai pas encore ma propre famille. J'ai commencé à avoir des petits amis sérieux lorsque j'avais 24 ans. J'ai eu 9 ex-petits amis. Leurs noms étaient Edson, Hamissi, Lista, Akima, Ramadan, Rachid, Chris, Idrissa et enfin Juma. Tous mes 9 ex-petits amis sont décédés. Mon dernier ex-petit ami Juma est décédé il y a 3 semaines. C'est très triste que tous mes anciens petits amis soient décédés.
J'espère pouvoir trouver un partenaire aimant un jour qui restera avec moi pendant longtemps. Nous avons rendu visite à cette femme à Mbezi, en Tanzanie, pour en savoir plus sur son histoire. La jeune femme de 28 ans, Asmina, pense qu'il pourrait y avoir quelque chose qui ne va pas avec elle, puisqu'elle n'a pas réussi à garder un partenaire en vie. Elle ne comprend pas ce qu'elle doit faire pour avoir un petit ami qui vivra longtemps avec elle afin qu'il puisse éventuellement se marier comme elle le souhaite. Chaque fois qu'elle entre dans une relation sérieuse, son partenaire finit par mourir d'une manière ou d'une autre. Asmina espère pouvoir comprendre ce qui se passe et briser ce drôle de schéma. Je ne comprends pas pourquoi chaque gars dont je tombe amoureuse finit par mourir. Cela continue encore et encore. Ce n'est pas seulement moi qui suis confuse. Tout le monde autour de moi est perplexe sur ce qui pourrait ne pas aller chez moi. Maintenant, beaucoup de gens se moquent de ma situation douloureuse en laissant des commentaires méchants qui deviennent des insultes, comme si je pouvais contrôler ce qui se passe. J'aimerais aussi avoir un partenaire, me marier et fonder une famille, mais cela semble être hors de mon contrôle. Je ne sais pas comment arrêter ce schéma de décès de mes petits amis. Cela me rend très triste et je ne mérite pas les mots blessants que les gens font sur ma situation. J'aimerais pouvoir trouver un amour durable, mais quelque chose ne va toujours pas, peu importe ce que je fais. Je suis perdue pour comprendre pourquoi cela continue de m'arriver. Ali n'a jamais été capable de rester en couple pendant plus de 9 mois. Selon certaines personnes, elle pourrait être maudite ou ensorcelée. Il pense qu'elle a besoin d'un rituel de délivrance, sinon cela se répétera. Le problème est qu'Ali a déjà tout essayé, mais rien ne semble fonctionner pour briser ce cycle. Peu importe ce qu'elle fait, ces relations ne durent jamais. Certaines de mes relations ont duré 6 mois, d'autres environ 8 mois, et la plus longue relation que j'ai eue avec un homme a duré 9 mois. J'ai également eu des relations plus courtes, qui n'ont duré que 1 ou 2 mois. Je me souviens que le premier gars avec qui j'étais s'est décédé après que nous soyons restés ensemble pendant 8 mois. Sa mort soudaine a brisé mon cœur parce que je l'aimais tellement et nous avions vraiment une connexion spéciale. Mais ensuite, il est décédé. Certaines personnes essaient de me blâmer, disant que je dois être le problème. À cause de cela, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour trouver une solution, mais cela a pris plus de temps que je ne l'espérais. Elle est très inquiète à cause de son problème de perte de partenaire. Parfois, elle ne peut pas dormir à cause de cette question, ce qui l'a rendue déprimée et traumatisée. Elle a même développé de la haine envers elle-même. Cependant, elle est déterminée à surmonter ce défi, peu importe le temps que cela prendra. Je suis inquiète maintenant parce qu'aucun homme ne voudra jamais sortir avec moi, sauf s'ils ne savent rien de mon passé. J'ai peur de rester célibataire car les hommes auront peur de moi et s'enfuiront pour leur vie en raison de cette mauvaise réputation que j'ai. Je suis même allée dans des hôpitaux et j'ai fait de nombreux examens par différents médecins, mais ils ne peuvent pas fournir de véritables solutions. Mes parents connaissent toute cette situation. Ils ont toujours essayé de m'aider à comprendre que je ne suis pas le problème. Ils disent que c'est juste le destin et peut-être que c'était simplement leur heure et cela n'a rien à voir avec moi. Heureusement, sa mère était également disposée à partager ses réflexions sur la situation de sa fille et ce qu'elle pense être la solution à ce problème qui a empêché sa fille de se marier. Sa mère pense qu'il revient à sa fille d'avoir foi qu'elle rencontrera finalement l'homme parfait dont le temps sur Terre est plus long. Ma fille a le problème mentionné. Elle est allée dans différents hôpitaux, mais ce n'est toujours pas traité. Ça ne se termine jamais bien avec un homme qui tombe amoureux d'elle et c'est très préoccupant. Ma fille est confrontée à de nombreux défis et personne ne peut expliquer ce qui se passe. En tant que parents, nous avons essayé de lui apporter tout notre soutien, que ce soit un soutien financier ou même des conseils, mais rien n'a jamais fonctionné et nous visitons toujours des hôpitaux. Dans nos familles, nous n'avons jamais vécu un cas aussi étrange auparavant. Elle est tombée amoureuse de nombreux hommes et en a même présenté certains à nous. Mais chaque fois que nous commençons à penser au mariage et aux projets futurs, l'homme tombe malade et finira par mourir à l'hôpital, ou bien s'endormira et ne se réveillera jamais. Nous recevons des nouvelles dévastatrices comme celle-ci environ tous les 3 mois, mais nous voulons que cela se termine,
La situation que traverse ma fille me peine profondément en tant que mère. Nous croyons qu'un jour, Dieu mettra fin à cela, et ma fille trouvera un partenaire qui sera là pour le reste de leur vie ensemble. Nous avons confiance que cela s'arrêtera un jour, et elle trouvera un amour durable. Ali croit qu'il y a toujours une raison à tout ce qui se passe, même si elle ne comprend pas encore la raison pour laquelle elle vit ce qu'elle vit aujourd'hui. Elle a foi qu'un jour, tout deviendra clair et aura du sens. Depuis que je suis jeune, je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un faisant face à ce que j'ai vécu. Peut-être que ce genre de problème existait avant ma naissance, ou peut-être que je suis la première personne de l'histoire à vivre quelque chose comme ça. Et c'est effrayant. Je pourrais avoir un petit ami et ils me diront qu'ils ont mal à la tête et la prochaine chose que je sais, je reçois un coup de téléphone disant que ce petit ami est décédé. C'est incroyablement choquant. Dans d'autres cas, le partenaire peut voyager quelque part et subitement avoir un accident de voiture. Après avoir tout essayé, consulté des médecins, des anciens de sa famille, des amis et toute personne à qui elle pouvait parler, elle est maintenant ici pour demander si quelqu'un a une solution pour l'aider dans sa situation. Certains hommes veulent avoir une relation avec moi, mais chaque fois que je leur parle de mon histoire, ils pensent que c'est une excuse pour les rejeter, et ceux qui me connaissent bien s'enfuient. Pourtant, je veux vraiment avoir un mari. Je veux me marier et fonder une famille. Mais je ne veux pas perdre un autre partenaire car c'est très déprimant. Donc, si quelqu'un pense qu'il existe une solution ou quelque chose d'autre que je dois faire, vous êtes invité à partager. Je suis ouverte à tous les conseils. Malgré tout ce qu'elle a traversé, elle garde toujours la tête haute et croit qu'à un moment donné, ses prières seront exaucées. Son histoire nous enseigne de ne jamais perdre espoir, même si les chances semblent être contre nous, non pas une fois, mais plusieurs fois. Elle incarne l'essence même du fait qu'abandonner n'est pas une option. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà, bandeko balandi, to suki awa pour la session de biso ya liboso na mokolo lelo ya tongo. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Yom noto la biso ya soko na lisolo ko pesa benga biso o pesa lisolo na soko bengi biso o biso te komi tungusama te tikela biso audio ya lisolo na oto ko beta yango kaka ndengo lingi to beta yango soko lingi to tanga kombo to kotanga kombo soki po lingi to tanga kombo te to kotanga kombo te biso to fonctionnaka ndengo wana asuka partager. Allez, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Eye, promotion na kati ya cité Aloimo VIP. Ba terrain ya 20 mètres sur 20 mètres à 2 minutes na Grand Boulevard à crédit kaka na $4000 ya pambaye. Ba terrain o eza plat na milieu moko déjà habitable. Eau disponible, service à construction P disponible. Landa procédure de paiement. Premier compte Oyo Eza na $1000, PO etikali futa ndambu ndambu topé $300 chaque fin du mois aux Amobimba. Avantage ezali nini? Une fois que vous foutez premier compte na yo, vous avez déjà na droit ya occuper le pango na yo, kotia mise en valeur, topé ko sala misala na yo ko concrétiser ba projet na yo. À part premier compte ya $1000, okobanda ko futa kaka $300 chaque fin du mois. Ti okosilisa mbongo na yo. Bato na kapona nini il faut kozala na lopango. Contrairement na motuka oyo valeur na yango edimiaka plus mikolo ezoleka. Kasi lopango valeur na yango emataka sekomata mokolo na mokolo. Kokisa ba projet na yo immobilier meilleur investissement. Otuni okobenga biso ndenge nini. Joa numéro na biso WhatsApp topé ya bapel. Plus 243 84 16 78 048.
Topé oleki na bureau ya Aloimo. Bureau na biso ezami na commune ya Gombe, plus précisément la galerie présidentielle. Galerie présidentielle ezami en face ya Kin Mark, tozawana na premier niveau na local MB1. Oyewa notuni kaka Aloimo to po bengi biso okozwa biso okoya na bureau mobimba. Bokanisi esuki wana teo yoka ba témoignage. Non, l'impression que les terrains sont très bien, mais sauf que on m'a dit sous prix. Mais nous sommes d'accord tout ça, mais le terrain est bien. Merci beaucoup Papa Kazali. Et le roman Papa Kazali sur le béza très important des années. Et ça qui va prix au ezali lelo, et ça va prix aux à la lobité. Moto peut-être à sombre le pas on est je sais pas moi à combien et au fur et à mesure que mikoleze les gars au fur et à mesure que ba terrain na biso soit encore plus valeur. Na lo ba terrain na biso te mais na terrain na bino pe bato oyo bozana posé à ko investir na kati ya domaine ya immobilier donc ba terrain na biso no so et soit encore valeur. Na ko pese exemple moko bandeko oyo na sera ba belge na petaka lisolongo mwa mingi tango ba belge batukutu basombaka ba mapango te ba belge ba kei ba o bato bande au travail na ba belge nde batika la bazwaka ba mapango kuna mais na sera so esi mutu kende kovanda na bandal batu bando linga kovanda na bandal te parce qu'on doka teke bandal batu bazalaka te et ça justement question ngunga au fur et à mesure que ngunga bande koleka lelo pona moto azwa lopango na na bandalungwa et comme problème naza mama na bana kalanga na jili mais kuna la futela bon na mona ko futela eza passe tant na landaki publicité ya Aloimo ke bazana ba terrain koto na menka ou bazo kabola et puis ezaki ba promotion ko pesa mbongo ndambu na mona ki ke na ko futela passe nde na yaki pe na pesi na kutana na bango na pesi mwa mbongo na ngandambu nazo pesa ndambu mbongo na ngesili lelo na ye balakisinga esika na ngai. En tout cas, nazaya kosepela makasi, nakomi mama lopango. Vraiment nzamba zo lokumu, bandeko nanu pena bo suite, bo vanda kuna te boya numéro ezali boya awa pena na menkau. Bisika ne sezanga na batu, boya na menkau, bo luka numéro oyo na Aloimo, boya kokutana bango, bozwa mbongo bo pesa ba pesa bino bisika na bino. Mwana zui déjà bisika na komi mama lopango. Esengwe. Osimia limeti pembene sase papa sueno nini baba makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wano bomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.